kali sous ma danger de ce beau tapis BTV3. Chaîne c'est YouTube. BTV3. Bana poto bana partout bana monde entier balobi sita munene BTV3 babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver. Bonjour, bonsoir partout, ici Kabozo Andabiso. Vraiment nazana esengope sayetondinga na sola na bino mingi na nzela ba téléphone pe ba ordinateur na bino na ba téléviseur na bino na poto mais les longs ambassali grâce na nzela quand même il y a malgré na ye po na pasi mama kufaki mais na profité quand même pour bo sengi mingi tout benga, tout tourné, tout la Sabino, pasteur John il était à péter. En tout cas, na CP là qui s'appelle Sabino, Ngai Moko, Bomoni Bandeko Basali, Bomoni Vasco, Pango, Bomoni Shira, Basali, Bomoni Bango, Bolingara Bango, mais Nalinga qui quand même maintenant conclure Naye pour Bomona Ké, ya solo, et Sika Bango Bazalaki, et Sika. Meso Matamalem et Malem. Ok, papa Boni. Boni santé. Papa, yo zoka force wana wapi? Bon, ndenge zala kaka eza mutana ndenge nzamba mimile lai. Omoni objectif ya vie mutasenga rate zanza mininga trasaka objectif ya mutu na ndenge makambo salema. Mutu musoko dukasa neti yo sala kama kokati. Mutu musupa ko se de tout se compléter kaka. Nyo se sali ka nyo so pe kende liboso. Oui, mais nyo so kende liboso. Au sala na mukolo mongole misusu 10 émissions mais au kaukakate on le peut bien ko kauka on est là on peut normal mon c'est chaque jour à mbaramai bat banga ko se ba betela ke tolo yende zama imunene or c'est ce qui fleuve ça tena ba kalamu akodona nenga dondo kati mais aussi abima lo ko inda leka mama nyiso tuna munene or bat babu makanzo to kotikele mai ambele donc surtout kumiso c'est aussi faut kumisa ka fleuve pe na part il faut kumisa ka ba kalamu maman ya mama arrive vous comprenez tout le monde na terrasser faut faire papier ça ka bango respect faut ba kena ko kongola maya ba mbula ba ko tikile pa donda ringine ngari nya ya base na lobi to ko panza poke muke problème yo ba lobilité ya pété mais lité ya kanda pe azali que problème té mais c'est so compliqué comme kamiso kende bien omoni ndeko na pe na mona été mena ku kutene ka occasionnement na fête mo ba bengisa ka biso na mo konzi mo ba RDC awa zama pambole susu dena kendo kokuta payer première fois na kamwe to kutana pe to pesa ni mbote écoute to kan pe tous ba photo rando ezala kité te ngana za na rando na mutu te ngana za mutu ba tutu moni rôle na ngeza ka rôle ya 0 azala ka chiffre malinga makate mais so lingo senga mbongo photo ndi sena sima pa pesa chiffre na o kilo ni rôle na 0 donc yona lité akanda problème mo ezala so ezaka pona ko sala musambo ekende libusi yango base donc eza problème moko ya leli pe mutami ye batina na yini ki objectif eza wapi ndelo ko foye bisa bato to tika bato ba qu'est-ce que c'était to tiki bato belé lokwa livre à suivre atangi livre tia comme na 4 fungola boy à suivre défaut to fungola bato début tisuka exemple na ko pesa ndenge to yana mukili yonanga netu bi neti na mona ki ozeli lo komi na RDC wa pona makambali wa mama Nous oui, ça me conduirait sans pas déjà peine aux ongles en pambola et puis à coufina je mourrais à l'école bah tu m'as beaucoup atteindre la journée sur hôtel ma famille ming balé la reçue comme aller la fête pour comme la âge mo penan zamba et puis na âge on est sur comme mutu yemo kuta senga ka kufa pour comprendre ndi mo base vraiment et puis yonanga nenge to zali a mutu tout a na mukila zo ko exister ba deux fils ayé mo ko sai ba ki ba deux fils ayé pour so ba ki yo mo ko za kolo yo ndembe to zo kola kola tuyeba exemple ngande na zawa tina kolibwe na iba ndenge na kolati na iba kana zo kola na ba photo so na zi photo ya 2000 na 2019 différent ndemba bundu yake na kotetu kanga kuno nzoto na tala ngikala kasi yango balobaka kanganga photo lelo merci mais lobi nanga ezo ndenge mususu c'est ça on les appelle un système ya bato ba cholaka bato avant nde ba monela ka bango merci so ngana zulu ba pe na sens ya kino un jour to rendre compte que pe akolo mukili yango belé bazana mukili ba ba répéter que na suka ngiso tunzamba za base ya fin
donc tozalaka na harmonie te eloko oyo osalinisa sive ya kosala boye ebele bakozala na ntango so ebele koleka yo me bazwingisa sive wana te ya teke mpe osala yango oleka mbongo ebele to boye na boye te motema malamu quel généré epesama n'importe qui te koza motema malamu eza volonté grâce moko eutaka na nzambe okoza milliardaire mwa motema mabe okoza na oyo ya moke moza na susi opanza na bato ebele bozwa kimia epesama n'importe qui te sikoyo olobi match ekomi kwata match ekomi kwata ndenge nini normalement moto fa vivre normalement mais naoki olobi ke match ekomi kwata olobi système à deuxième mi-temps bon moni il faut comprendre kaka modèle tozolobelela nalobaka chaque fois soki potopoto esali okingo mpasi bongo miku ekoleka ndenge nini oyo eza makambo nalobaka eza simple eza lokola biloko moko ya biloko bato akuita ezaka na bepise ebele te esengaka mwa bakati ezaka biloko bamaladi esengaka bangaingai mwa biloko nde omoni tolia pete yango nalobaki chaque fois match kwata elakisi ke victoria eza championnat tant que ozovivre ozorespire fo kota na challenge banyama kutu baliaka ya kofeleme babagaraka mpo bakoma lobi bongo biso bato tosombaka mpe tolukaka koma tozomitikatika nde yango base parce que tozomona ndenge olobi wana nayi kaka na nzela na yo olobi nyama kutu un moment donné bayokanaka olobi boye te parce que tomoni ke na pokwa nyonso tomona so moto auti tobimaki na tongo na pokwa fo bamutu na moto ayeba abungaka nzela ndako na ye te olobi mpe bien eza lokola neti banyama tofingaka bango bazoba koma nyama ebiki nalalaka na lidusu ya miru abungaka te chaque jour azongaka wana seke bazala na mayele moko boye biloko nyonso oyo tolobaka na mokili awa il faut totilaka baleson koteyama na bible wi baversi yango nde epesaka base ya kobongola motema nzambe asalaka mais natire mpe fo totalaka yango mingi mpo enseigner biso par rapport oyo tokoyoka eza mpona projet avenir eloko ebele bayebi te omoni vie oyo tomonaka lelo ndi yango eza ya lobi nalobaka chaque fois ntango balobaki avenir ya lobi eza lelo me nga sikoyo nene makambo ki avenir ya lelo lobi bao baza barate bato neti na vie bosous-estima bango batangaka te bazwaki chance te mosusu tato famille ezalaki boye tato moko baboyaki eteke moto abongo na vie ya kozala so na chance te mingi boye wala koloba kotiola bato avant non vie ya motu tika lelo place mpo okomi oza na bato mosusu ata otangi bango te meme na motema oyebiki alobela makambo moko boye meme na famille lelo mpe ntango ayaka soki okabelaki esaka mpo na motema malamu moniki maloba wana olimbisa ye me obosana te yo moni tobombisaka mingi maloba malamu na bato ki par rapport ya biloba loba mpo maloba eleki fimbo na pasi ebele nde bayebi te pasteur bato bazomitungisa mingi na likambo oyo na ye namoni yango na mboka na biso ya Congo eza moto alobeli nga te ebanda me naye komona yango sikoyo epusi kopusa donc ekomi na ngomba baeglise na balabala moko natamboli namoni soki 20 na balabala moko ekomi nini wana olobi bien sikoyo ngai na kopesa réponse moko boye nasepelaka bongo mpe bongolisa bato mitema lifelo etikala vide mais na remarke mpe elokesona mpe basi batunanga mpe na bato misusu balobaloba ebelebele comment RDC Kisasa surtout Kisasa baby Kisasa ekomi bisika oyo bana bando betela bale soki ekomi kaka 16h basi baboki mamai po nyonso ekomi kaka lokola foire batandi 15 kiti 20 kiti bare ekomi Kisasa ekomi foire ya balabala parce que pona koluka kobebisa bato basila mbongo mpe tozolela bamanka me difficulté eza bato bazosala bambiance bapekisaka te mais pona batie baeglise ebele toyoki mpasi or fo tosepela kutu baeglise eza ebele mpo bato babongola mitema mpo bakota lola mais napuye mpe bango te mpo mingi mpe basali eglise bato te bato na ndenge ya vérité te basali mpo baliaka bato mabonza bakosa bato batindika bato na erreur mpo bamona nzambe mabe de tous les cas faut tojustifiaka nyonso na balance mpo totala wapi eza wapi lelo Congo bato nyonso baza kosala bambikudi oyo bazaka na makambo batya loboko batya liso na kati bakimela wapi basedegisa bakoma lokola batei soko yebi toki okoya pa nekuna danger na makambo nyonso soki ebetele masolo nzoka nde afrene yo abebisi yo nazoyebi biso verité yango moni keba azala motema monene kobetela tokomi kondima papa pasteur lite ya bete tolini yoko opesa sikoyo tozomona bakongolais bakoma na faiblesse moko ya kosakana te basambelaka lisusu te mana basambelela bango. Or, Bible, la parole de Dieu est que nous sommes nés comme des sacrificateurs. C'est ça. Et c'est que yo moko ko bon de la paix pour un problème na yo solution. Yo moko ko za la professeur yo pesi omi pesi prophétie ya vina yo moko pe kete simina mona mutu moko pe côté po mingi ko bonga mukileza na 85% na nzela classe. Mais batu mingi pe ba bonga na vie baza bisengo na nzela classe ti. Ba horoscope pa vie ezebele. Oyo batu mingi bakombelaka te mingi basous-estime na vie bango moko dans les vidéos on ba chaque fois est-ce que banda kunyo ces gens na etondi c'est ça les songa barabara bango tu baza ba université te ba courager baza akemba pe na suka piko tek nzambe simbi ndelo ke zonge bele mingi pe ba okende église bazo prier po ba luka no boko na nzambe te or nzambe ba frata kaiti
quand il a été kolobaki ah je yo komi nango le nanga to corrompre et belé ba tilango ba millions ba milliards mais histoire ici là mais ce côté il est comme étrange au na ba tumusu peut tantôt ba prière yo nanga tantôt de l'église ce que moni openda frère openda te ya zamu tamasumu mais comment mutamasumu bozo tambo na kombo ne kaza mutu mabe nzamba commissaire le par rapport mutakende l'église lobi atiki ya kufa ce qui fait que nous na eza volonté nzamba ce que moni comme na âge na je biso vrai au mérité nzamba za bien pour ba risque belé pour matana banzela vio ko zonga wapi mtu mona ba crash mais bino sain sauve ce que tali pe giza manungo kenda rati moko ndima muke wana o sala tantôt na deux personnes batu bakantsa ka posa boboto faut que ndika kotika kitunga mbonga bele église ndeba ba ke lipambole kangiyo te ba pesa ka pipe pono ko ba passer mais lipambole musoko mona muto tiki muninga na nzala sengeli pa pimele make pesa mabonze bele église o sali pe mabete mais ça penda bien te justifier te ya mutu na ke wa zo le lanzala kabela ye pourtant on biki ça le dit merci tant pas tali ndengo ke na ko prier ko sambela kutu na partir ya eloko sali et ne pas que nous sambela ndelo ke bele ba ye mais sikoyo est-ce que kopesa mabonza ndire comment likamba concurrence bon biloko na pe comment mingi yo dans mon rappel chaque fois ya boleka boy onction ya bato $1000 oko balobi e bato bazana boyeba leka boye bato bazana boyeba leka boye eloko wana olobi nini papa eloko wana na mona ngo penza itushaka mingi nga surtout ba pasteur ba uta kaneti Kinshasa na pesi et témoignage ba pasteur mingi ba uta Kinshasa soka ye na poto balingi makambo wana ah bato bakopesa 10000 baleka boye bato bakopesa 2000 baleka boye bongo bazana ngote olobi nini ndelo na loba chaque fois que to tche église mal à l'aise et puis ba kena église bazonga na souci au moins na panzer la bien dit onction kwa zana ba mbongo di kolo boleka boye muyi muka simbi bango ti bon so se ba prière makasi bato bazana ba mbongo asese mona kala yuta ko yata telemi likolo ko la ega zotala bato na se on dirait neti corbeau amoni nyama moko ko liata zo doma na musika zo kibika kati mona ba ko tia wana mona mutu msaza ina posa li ko bika mususo mona mutu msaza malade alobite mazaka na posa passer ka soka tutie au sentir que azui forme nga ko bika moi pasa zo taina musika zo ba bato ya ngaite mona papa ke na ba passer musuba comment ko pese exemple ya yemo ko leka bandini moi ndingi ni boza wana age komi nango nga déjà na zalaka te yo za moto exemplaire zoaka kanyo surtout yo ndo za moto zo pesa bango mate ya fo batama soko za molambi opesa déjà mbongo ko kontrola su nzungu na moto te ba mona lokoso mune yango na lobby mosala nzambe fois na rythme alipapa très bien en tout cas kanga pena to la pété bien mosala nzambe fois na rôle alipapa lipapa linga mingi na ba projet makamutu mais leur fête ya kendaka te atikila makamba sandal na kiachi na chaussure yo suka na rôle na yo soko moni lipapa landi lokolo na fête le beza na pota ce qui était rien moté soko komona na bandimitine makamususu ba corrompre maté puis ba ko dévier yo combien de bêtises va passer ba dévier maté à partir ba landa ba tutine siko ba kozela te ba pesi bango bango puis ba corrompre bango demande makambe bébé mutu mususu ko na faka noté a jouer ndo funga ba archive à côté internet atali makamba côté ba tira nzama internet on tes inspiration passer à koya tellement atali ka bandimi ba moko makamususu ko mela bando te apé kiti frère de l'autre côté ba ko luka nde yango te na juger te na zo ba ndinga nini bo comportement na nous était ya biso total l'autre pesa ka faute na catholique jamais catholique na ndimango makasi tala basango sango lamba kitoko makasi bubu ko ba komamba Maria na soki Jésus sapata makasi ya sango sandal na chaussette na yo balobi sandal yango nde na kati bazolo baki yango nde tambusa moto alati sandal aza na don ya nzambe mpona komema abimisa maloba yango c'est ça tala pe sikoyo disons faut latisama na biloko ya molimo parmi tant d'autres sandal yango basango basala bango bazala plus révélé que basango côté na pesa bango esengo po omoni image ya sango déjà soka temi libosa mondimi nyonso c'est mokito ya likolo bana complexe ne déjà te mutu azo se approcher pa sango pa biki akutie na ndengo bango balingene lelo mona passer azo ko bandini soka bandike gizi moto ye makambe mati ana ranki na batu te azu voiture chango filmé a créé ba garde de corps mon comme ça c'est un problème côté ko le fuba panza ba tondire président de la République azoli est-ce que nzambe Jésus Christ azali na bagarre de corps papa yo mutu yo pasteur lité a pété Jésus Christ azali na bagarre de corps te Jésus Christ azali na bagarre de corps te mazaki na ba porte bazaki ko lande pe bazaki ko protéger pour ça mo saint non so dans la Bible parce que lelo to so mona basala nzambe azokende bazali na mpanzi pona hein au moins le gozo sala ngoli portière au moins bato mokili bino nyoso orgueil ndezo boma biso nyoso bolingi orgueil mingi soko bomi orgueil ko tambola bien parce que so kisi boye to so nalingi oyo na lo beza suka to so Jésus Christ pourquoi Jésus Christ
tango Jida azoteka ye alobaki nini alobi mutu oyo bokomona na ko baiser o na ko yamba ye wana Jésus Christ mais lelo tozomona basala nzambe baleki na Jésus Christ or Jésus Christ aza kolata ndenge batu nyonso baza kolata oui olobi nini papa olobi na lobi boyo on a lobi ke omoni soki ozosalela kolo mokili faut tirer attention quel que soit onction kopesa yo soit disait ko piler batu nyonso bazomona oza na top zongaka toujours à zéro tala ba potre tant ba kumisaka bango ba silika ba passer bilamba ba lobi te bokumisa kolo mokili tala ye moko kolo mokili tango ayaka asukoli ba potre makolo kamusaka bango yo maître alobi ba comprendre nango sima humilité tous les mots là nzambe faut na humilité mona batu nyonso ndiri ba leki yo donc ina vie soko za moté izalaka na se ba tout po ba approcher yo baza la l'aise mona lokola yo za pamba ozo servir bango donc mona valeur to bandoki na suka pasteur likamba bakisi basala nzambe musuba komi ko bakisi ni mutaza na musika na ba protocole soka teka mouchoir boy protocole bango batu baza peut-être ndeto ba basimba bato bakoyaka mais achebwe pas na ba oyo ba ko protéger bato bakoyaka bakoyi on le dit bien wana est-ce que o ba ezala est-ce que makamoko ya omoni to ba tena na zana tozana mukili moko mélange ça mabena malamu isangani place moko tozala ko la ba chengi batemi na kacha fufu donc les apembe we banate so bena ki ngulu ekomona makambo susu zo salima mutu mususu pa ko tene église eza mabe sans y banza me pas révéler ta tikela pas kumisa nzo kande sa perte na bango na baki na suka keba église nyonso nza mena benga mena suka ba église musuko bima ne lokolo examen d'état na bino na bana passer na bino ne botambo to bimite ndenge nini borupame o bondimaki te yango base on a ba chaque fois soko yo sambe église na yo c'est la mission ni kimbango catholique protestant nzamba pour église de réveil ko changer te ko to saki réflexion na ebité to kuta na porte à l'eau pour le ko mona ko côté biso ndeze ya benzo kande biso tozana manka kuneze ya vrai tongo takola kuna tenzo kande côté ouvre yono ba chaque fois muta mukilitia ye yo te muto chaki nanga nzambe nda chebiso tika muta s'exprimer sur le sengo mutema ndenge tindiye so ka kwende na bambeba oye bebisa ka to kopesa faute pazo ki na gafu ko memena lifelo to ko kota kasho mais so ka to ko salo ye c'est plus nous sema na etika ye exemple na zo pesa suka papa vicineti na mona ka mutu mususu so ba fana na ko ba shitu ba jena excess ba comme na jewana so fa na ko ba mona film ka leki e comme si jena ba et tandis qu'elle a tiré de à la télévision comment on fait ka botonga ka batu au moins mutu na voiture na leki yo penda foka na ko tamba na o te jaza na foka yo mutu zo tongo ça tana pina vélo rien ni berera kisasa mutu msoko mono na mwa nini moko sana ngoboye jalousie e bongo ni na système ko tonga ora ko sala oyo zo sala te nde berera sana kisasa baza champion ko tonga mais pona ko koka makambo batu msuba yo sala ba koka kate batu msuba ko reve potoka ya mdoto moni ngana ko skenda Paris ko mona ngana ko pena no ngilingiri po kenda ta awa ko mangiringira senga ratike pa batu 500 fa bongo Paris ko kende mkoloni or batu nyoso baki par exemple ko mona na pe bazaki ba cascadier baki ndaka Paris au felete hein ba France ba Belgique quoi faut payer ticket combien payer ba lelo te ba 5000 ba 6000 ba combien or beta ba 4000 à partir de 4 5000 6000 dollars et ça combien que ça se so na ko so penda kuna ba tereto so potongi yo moni futoke ba eloko mususu to kutina batu beta na no maboka fa ba beta vio maboko yo mto yasima apuya ka onyo so tu ya malamu kutina mutu betele maboko so biko puya ba ninga te yo poza kana via échec poza jaloux kimuté mabe komeli batu ndenga mabe au moins na malamu soko sala yo pesi mutu boye oralo ba merci na zanga ki ba pesinga ye komende tu likomba licho ye penda pesinga bantu kana sepelite ozaki na rien ba puyo na au moins sur mabe pour faire ba pesa te pour boza la bien de ma pesa na Congo lilo bana suka te lo basuka za merci vraiment na ndoko yomoko kolo chaîne de Elvis zamba pamburo makasi en tout cas na sepeli yomoko kitisi yo na chaîne tout sali na ba no pe tout sali en tout cas c'est les même coup tout ba na op même sur ba CP ça tout participer na chaîne vraiment ils emballent bosoté chaîne donc le baki la minute maison mata pe ko mata na kasi pesa kana oyo sana ngonza mbasunga yoka biyoka yokate ba ko limisa motema no ko makasi pesa vino ozo sala objectif est que ndiko na mabena malamu za motema munene limbisa ba o nyoso basala o mabe tala liboso nzamba ko futa yo bato nyoso basala o mabe ko tikala bango nyongo po ba pour pas approcher ko tikala bango soni mais ko ina mutu to mona kama pambo lisoke famille pe ozana bango yoka bango me ko pesa mato na nyoso te mususu lokola moni ko mine nyongo neta sisi ba pasi pa na yo aso ba ndinga mabete yamba bango nyoso yamba kanda mundam ko ko ksesengo place mo côté soko za parti pris net bona boy ba ko tona kisongiso ntango yo ke na botika na komono na sima yamba bango malamu pe mais ekenge quand tu vas on fait sa confesse na kamesi kate tala ka peta presse boza mabulo ko bobisa yo courage na nzamba pamba na pesi surtout en beauté elle est là bien so fort merci nzamba pamba
Voilà, chers internautes, merci encore une fois de plus. De Commune Asuka, il y a émission Nabiso. To yembela kibino oyo bolingaka mingi, Pasteur John, ndenge botiko landaye. Vraiment, bokota lisusu na BTV 3D makambo. En tout cas, bozang et le côté. Tous les plaisirs a été pour moi. Na kozala na Katia Kishasa, na bandeko équipe Nyoso Mardoché, tozui Vasco, tozui Shira, tozui pe bandeko bazali ko visiter biso totali Noël Batamio pe azala kiwana, tozui Mbizi azala kiwana. Vraiment tous les plaisirs est pour nous. Nandenge bayaki na ratia plateau, même ba participer mais na musika quand même batala ki ndenge ni to salaka. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir, bye bye et au prochain numéro. Nzamba Pambola Bino. Yassika lisusu makambo danger lisusu ebotami BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver.